Bonjour, bonsoir. Balanene sur l'émission Nabiso ya Saint-Figaro na kati ya ZFH télévision. Lelo na émission Nabiso ya bayembi to yambi moko ya mosale na nzambe to bengi na kombo ya Vikimbuyi. Vikimbuyi azali bongo chanteuse ya musique religieuse otoyebi na kotika yemoko a se présenter a koto na bozindo ebsa biso Sœur Vikimbuyi azali nani pe asala kamene. Bonjour maman. Bonjour, bonjour, papa. Oh, merci beaucoup. On a CP livre, on est en bonne forme. Vraiment, amen, amen. Merci beaucoup pour la Koyamanga. La chaîne Malam, chaîne qui tourne au carton et pena, na monde d'Atie Mobimba, Afrique du Sud Mobimba, à Bazo de la ZFH. Donc, n'a habité pour aller qui signe au Bossal et afin qu'il parle de la merci beaucoup, maman. De ceux qui étaient Bandimbo, Bakane, Toyoka, Sambe, Ranzambe, Yango Nzambe, Azaliko, Pambola, Bisso. Maman Vicky. Oui, papa. Vraiment, c'est un Yambayo. Merci. Mon épinzé, Mozo cartonné, Penakati à médias. Et on t'habite tout le canon, tout est secret. Zaki, c'est au Cabo Nzambe. Wa, Kiss Nangazaka, oh, ma bolongo nasi. Amen. Vraiment, maman, bande ko la biso, est-ce que ko yesa biso Sœur Vikimbuyi auti wapi azokende wapi abato kota na mozindo émission na biso. Merci beaucoup pour la batunyo so bazo la biso ba balinga chaîne okitoko po balinga ka servant de Dieu Vikimbuyi yanga ya bino servant de Dieu Vikimbuyi naza moko ya bino naza congolaise 100% des pères des mères. Nous avons 100%, nous avons mis dans le Bombashi. Nous avons mis dans le Nkolo. Merci. Vraiment, Sœur Vikimbuyi moyembi na kati na Nkolo. Sœur Viki obandi carrière na yo wapi? Kaka en Afrique du Sud na Cape Town, to manaki ngo depuis Congo, ndo oye awa na kati ya mboka South Africa. Vraiment, na c'est pas la question mingi, po eza question moko tango na pesa réponse puis sanga makasi. Sœur Vikimbuyi abandi ko imba bana na Congo tango azalaka na 7 ans donc encore na ngona makilati na epe mboka on a continuer kaka. Nzamba za malamu. Amen. C'est-à-dire ozana carrière ya mulai. Effectivement. Sœur Vikimbuyi déjà combien d'albums na kati ya marché? Ah jusque là Sœur Vikimbuyi azaka na moi single moko wa utiko bimisa à part ba concert. Single ka moko. Vraiment single moko. To ki titre moko oyoyo. Bato sobata maputa na loketo bazo bina yango kombo nango ni Kabuyibweba bolimbisi moi chula malamu te Kabuyibweba na kati ya Cape Town awawa na ba fête na ba matanga namona tout le monde ataliputa na loketo bazo bina zo komisa nzambe mais na comprendre te na ba engolo bani na kati donc nzembona ya Kabuyibweba petit trawana ngelo bake soki ezalaki yo te nzambe na ngaki na nzala wapi oh Kabuyibweba kangia ngosi Kabuyibweba siko na kati wana soki zayo teza nzambe message nini zo pesa na bandeko bazo kotala biso na kati ya nzembo na message na pesa na peuple de Dieu onyo so bazo landa biso ki bazala toujours na confiance en nzambe ezala ta likambone o mele sali 100 ans yeba ke yeso za elongo na yo soki yesu te pasi soki yesu te penda ngana yoto ngato yebana te donc mutu nyoso zo landa nzembo oyo tango zo ka nzembo parce que yoki maloba te ma mélodie on a écouté yo ka ah Seigneur ceux qui zala ki otenga na zala wapi donc tu sois toujours attaché et pas à Jésus-Christ. Kabuyibweba en tout cas kombo kitoko nazo ko na ndo comprendre ngo te mais l'explication na ngo en tout cas esalinga esengo moko Maman Vicky tozali na mois de la femme otobina mois de mars et on se peut ya mapeba maman na kati ya émission na biso pratiquement pour na personne ba maman message obata la biso bon tozonga na kati ya mitona na biso vraiment ba maman nyonso les femmes africaines les femmes fortes vraiment na souhaiter bino ba bonne fête surtout précisément à ma mère et ma belle-mère que j'aime beaucoup Véronica, ma maman moi Denise moi malgré elle n'est plus donc na souhaiter bino bonne fête ba femme africaine tout ba onyo so ba respecta ka mibal na bango pe ba onyo so ba respecta ka ta mobali aza bébé a respecter bonne fête pa bino longo ne ba mama so batali biso to tombeli bino mobu molamu bonne fête ya mois de la femme et zo bino na banda ko na bino Maman Vikimbuyi oui bebi ke musala ko yemba ya ko sambeleza mwa pasi mingi ozoka yango lolenge kani ke
oya bongisa nzembo misola lifolo tango komango banda ko arranger yango en même temps okanisa papa na kati ya ndako misala papa okanisa bana na ndako classe oza ko se partager ndenge nini. Une bonne question. Dans nyonso ngana kolobaka ezaka organisation. Lokola ngai na biki na zamo yembi papa balinga kutinga na makambo nzana. Donc ceux qui na biki papa ya la mukara 6 heures. Il faut aller après que misala donc bloc na kolamba ngo avant. Ceux qui na biki na ngina ko manzeno ngoko na lota kito na zo inspiration. Na kozela tango papa kei na commune zembo wana mais tango azali na kozaka na koluka moi espace moko na du téléphone na record ya mo poétique là autant na kotika temps libre na ba ko komanzembo donc ça justement ka organisation ya time. Vraiment en tout cas merci maman to Monique vous avez organisé na kati ya foyer na yo na musala ya nzambe oza facilité mama ese somo moke ezana batu mususu baninga mibali oyo ba sepelaka te ke basi na bango bazala public lokola yo boye eza moi passe surtout bino koyemba hotel boso batu bele misu se pa na yo est-ce que papa za esengo nango église esengo nango debi ke prêcher za la to tena mission le loboe ko mona penza ke ba yike ba benga biso to na biso mama na imba kazaka wapi église bezaka wapi opesi biso pe moi olengi wa vraiment ya pona mibal o babalaka précisément bastar ngala benga bastar po azala pasteur azala modérateur azala castar po azote ma boso abatu c'est ça pona mibal wana pena bamsi bazape na jaloux hein ba très jaloux otobe yango jealous donc ezaka façon ya ndenge mutu otambwisi lokola yanga nga atambisaki akutinga na makambo nzana pe alingi soki azomona nga te nazoyemba ntango wana na kifiançailles donc na kisheri azalaki mal à l'aise faut mona nga kaka nazoyemba ok répétition donc soki nazoki église 17h to 7h nga pe nalamusa ye donc nakotisi devant avant nakota libala nakotisi mbamoko na système yango nga nazala na ye na problème te malgré ka mwa bajalousie mwa mike mibali bino bozakaka bajalousie te ezanga te surtout biso lokola ngai en tout cas merci beaucoup maman tokomisi nzambe na sika tozali kokende tozokokoba se kokoba na mituna na biso po yebisa biso mwa moke na kati ya église toyebi te to na kati ya obengisi biso na kati ya église awawa ezali lolengekani oza pe mama pasteur to pe oza kaka moyembi église pe eza wapi po bato bayeba tokolanda yo. Vraiment merci beaucoup pour la bâtisse Zolandanga. À chaque fois, dans la poste, nous sommes postés à toujours référence à l'église Nanga. L'église n'a pas précisément bateau, baby Captain, tous en a Sotriva. Tous en Sotriva na Albert Road 503. Ensemble dans l'église Magic Faithful City. De l'église Nanga. Papa Nanga, pasteur Doudou Moudimbo, na PCMBO TP et pas nous sommes allés à Zolanda émission. Il y a des papas, ceux qui vont venir le servi qui a Tamboli, a commis maman, Zembo Bimi. Donc, il faut comprendre que si maman n'a pas papa, papa zo bon la pone banso. Donc, mes coloniaux sont des et si l'église Nanga est allée. To profiter notre sambote na pasteur Doudou pour indiquer na kati ya tomba munene boye place moni mama za ko évoluer carrière musicale na ye zo kende malamu c'est-à-dire za na encadrement malamu pa ya moboti na spirituellement mama Vicky ba challenge nini oyo kutana kanango na kati ya musala oyo d'abord ba difficulté pour ndiki zoma na nzambe ndiki zaka ka ba challenge e yake kenda kama nini kutana kanango na musala na musala nzambe premièrement za ba stress ebele mais nous sommes singa ka mutema munene eloko alibosonga na kolo bala mitwa siko baninga mususu ndio bisaba nzembo baninga basi hotel penzabo e natanga taba komo excusez-moi lormbonga bise nzembo moko kebo banusu bazo yemba ngo yo siko tango ngobi album na yo usaka ndenge nini nasala koleka bango tona sapo na sepelisa karabado mutu aza na grâce mais selon ndenge nzamba pesa ki grâce so total ka mama lombo ye pas na portion na particulière ya grâce on nzambe pas à chaque ce qui na mital ngape na sana portion nga particulier on nzamba chikati nanga donc ce là lingina bimisa nzembo to na zo inspiration nzembo eluka motu ya message et les kalakata nzembo ezala cartonné te même message et les kalakata nzembo. Maman Vicky Mboui, na bosse titre nzembo bois. Kabui boeba. Bolimbi c'est pas de la biso. Kabui boeba et demi awa to moni vraiment ezali na succès makasi. Oui. Et loko moko biso ngai particulièrement dans le baquet bino basala nzambe. Soki tozana na moi exemple
5000 views tous na kibonzambe makasi tous sambela ya solo surtout comme ba 2 millions 3 millions to bosani makolo nzambe to comme ba star ya balabala est-ce que lobi soki okoma na niveau moko ya modèle wana kuna likolo okobosa na te église papa Dudu to okobosa na te ke ya okoma ferme lekeli obosa di bonzambe. Vraiment question nga na sepe na ngo makasi point na sepe na ngo makasi parce que eza dans ba eza question na ngai vraiment et le lobby to élévation na ndenge yo lobby mutu nyonso yeba ke abosa na te sika o ya uti donc premièrement eza profondément na kotika toujours ko kangama na nzambe soki le okandi na lobaki ya soki le na tamboli muni mwanzembo bimi nzembo bimi donc yeba ke na simananga passer na ngazali papa Dudu ye muto zo nga uswa pe bimi bande ko bazota soki banzembo il fallait la bimisa banzembo na ngala bimisa kala mais zamba retarda ki toujours que yo jusqu'à tel point que ça na makolo ya papa na Dudu yango bomoni nga viki mvi na za toujours fidèle parce que donc la fidélité dans l'œuvre de Dieu ça va toujours continuer malgré l'élévation malgré la vue malgré quoi qui booste les gens à quatre pour nous amener c'est bon Zambé tout le monde a passé en peu boyer à au mati au comme niveau moko boyer na bolim ça na otanga combo tous exemples il y a CFMC il y a tout le monde a qui ba olangi ba bebani na mama Shabani comme nzembo na ngai ngam na sa ye tout ça est-ce que il y a autre chose la tête pour habiller le cas c'est exactement ça bon biloko na bozango pété ya moi na nyonso ça toujours onction papa moi biso ba yembi secret na biso mingi le ko nganga na pesika exemple nga na za la soki papa la ngazo te donc na zone landa nous quoi bit donc chaque dimanche il faut mater nous ça la connecter na mater na zo image point ni pourtant na ko na ko na révisionner mater wana na zo moi inspiration tant que nos inspiration na papa na ina sala boy papa ok je t'accorde j'ai pris pour toi donc déjà nous avons confiance vraiment merci beaucoup en tout cas on est dans le titre album mais zokim makaka Kabouy Beba boli misi bande ko za mo ko ngate mais toutefois avec avant cette émission comme on est sika wana maman mais bi ce qui peut ba message ya makasi obeki ezali soki yote nzambe soki yote nani elo nusu ya sika o bandeko ba ko zela pas ya serviki vraiment merci beaucoup ba te belé bazo c'est la clip ya nzembo ngo Kabouy Beba ngalo nazo bisa bango ka baza la patient biso tozabana to tambola na onction ya papa na moni ke ba zela mo na ba mariage ba bina ngo na ba mariage donc sika nyos parce que pour la clip bazela biso to tambola toujours sous l'onction ya papa et papa accordé bo bisa ce clip bimi donc on sera moi avant go tant le clip ko ya bazalaka tozola vraiment en tout cas de bolingo na sepele ko yamba serviki mboyi na kati ya mission na biso poto lobela makambo ya musique carrière na solo avec ko sala na kati ya église na biso awa na kati ya Cape Town Salt River Albert Road number numéro 503 mama Vicky na habité moi do yembo mukete sala biso moi elengi na kati ya plateau mais bande kona ba watalo na kati ya mono merci beaucoup na usala kanze mbongo bat ba otona ba question ngo na zo vraiment ba to lobela Kabouy Beba nzambwanywe Kabouy Beba chivomwa kumanyike Kabouy Beba nzambwanywe Kabouy Beba chivomwa kumanyike Kabouy Beba nzambwanywe Kabouy Beba chivomwa kumanyike mema wawe yo Kabouy Beba nzambwanywe Kabouy Beba chivomwa kumanyike Beba nzambwanywe Kabouy Beba chivomwa kumanyike Kabouy Beba nzambwanywe Kabouy Beba chivomwa kumanyike Kabouy Beba nzambwanywe Kabouy Beba chivomwa kumanyike yo uji wakashiji nzambwanye uji chemelu nzambwanye uji wakashiji nzambwanye uji chemelu nzambwanye zambi wabukola mwena bantu wewa tunda maweza zambi wabukola mwena bantu wewa tunda maweza zambi wabukola mwena bantu wewa tunda maweza tujitwimbila Yesu wetu
Hosana, Hosana, Nzambi wa Dawidi. Hosana, 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 Chilobo Shimakinda, Tujitukujula Nzambi wetu. Hosana, Hosana, Kabuibweba Nzambi wanywe, Kabuibweba Chivamba kumanyike. Kabuibweba Nzambi wanywe, Kabuibweba Chivamba kumanyike. Kabuibweba Nzambi wanywe, Kabuibweba Mvamwa kwikala mufwe. Papa wanywe, Kabuibweba Chivamba kumanyike. Kabuibweba Nzambi wanywe, Kabuibweba Mvamwa kwikala mufwe. Papa wanywe, Kabuibweba Chivamba kumanyike. Kabuibweba Yama wanywe, Kabuibweba Chivamba kwime. Kabuibweba Nzambi wanywe, Papa wanywe. Kanzambi wanywe, Hosana, Hosana, Hosana. Kujitwimila Hosana Nzambi, kujitukujula Hosana. Nime, 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 Hosana. Tujitwipa tulitujula mukalenga bakalenga, Yesu atumbishibwe. Bajibaluisha moyo wanyi, bajibaluisha bana beba mama, bajibaluisha mujimu weba papa, bajibaluisha jibaka jeba tutwanyi, bajibaluisha mujimu weba yaya, yonso bibwalu weba, yonso balusa lweba Nzambi. Kabuibweba Nzambi wanywe, Kabuibweba Chivamba kwikala nimoye. Shabana wanywe, Ambakoko kuti Nzambi wanyi, Nzambi wakashiji, Jicheme utambwa lila. Zambianye, 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 Merci beaucoup. Les Indiens, les potes, pour la prime, la vie n'a pas Amen. Maman, c'est pas nabi que bateau babalanga Joana, bon c'est pas que les cabisso. Ayo qui t'aime, feeling Joana. Son est bien, les potes bina. En tout cas, merci maman. Mais message sur la bande de oh bah yo qui malamuté Chiluba. Toi translate un lingala pour message comme malamu. Pour la bateau, bazo ka bien te Chiluba. Eba oyo ba yo rata mwa ndambo te. Donc zebelinga iloba ceux qui toyebi Kabuibweba Nzambi wani Kabuibweba Chivamba kumanyike. Ceux qui zala ki yo sauté. Ngayo na ngaki na yeba na te. Pour ceux qui le longa na to yeba ni parce que Yesu andima ikotika bokonzi na ye akufi pona ngana yo makila etangami yango ngana yo to yebani. Ceux qui partent mususu elobi uji wakashidi Nzambi wani uji cheme Nzambi, ça veut dire que aux Nzambi ya libela tu demeures sur ton trône pour l'éternité en éternité. Tu es donc mutu père qui remplacer na ngone na yo. OK. En tout cas na sepeli mingi Mama Vicky Mboui na translate na yo ndenge bato batala biso et c'est ngomingi toyebi ke soki bato bazwa yo précisément na kosenga topesaka adresse ya église banuméro ya téléphone bocontacte biso tokopasser par Mama Vicky pour toprotégeaka souvent bamama balekaka mpona badérangement inutile. Moi message na mandeko batala na mo adresse pour bayeba nini kojoindre biso na kati ya yes mpona bato bazolanda émission ya biso ya lelo ya kitoko vraiment makasi soki bolingi bozwa biso bozwa kala adresse ya église na biso neza facile bozwa la Salt River Albert Road 503 na église Mejek chez pasteur Doudou Moudimbi nde place beaucoup songaï ceux qui veulent bo inviter bo ça ndé ba invitation mariage ou quoi donc bozonga la même adresse on a quatre ndako na biso. Maman to sepeli mingi na bigo toucher point les questions na to no sikoyo soki ba bazwa yo pona ba concert to beta na ba fête moko ya privé ba matanga
et ba règlement no ezandenge nini ba mona nani to ba ya directement pas dans la carte église benza comment. Vraiment merci beaucoup pour la question. Le quoi na bandaki na lobaki moi na nyonso za toujours na papa. Oui. Donc ceux qui papa pèse encore moi na ki. Ceux qui encore ezate pas papa moi na ta ce que l'ité okete. Donc ba nyonso ba ngi ba zongai. Na déjà na pèse référence. Ya église beaucoup zonga wana. Boya anytime na carte église beaucoup zo serviki wana bomona papa langa azali pasteur Doudou azawana. Et bah ceux qui va contacter wana va contacter pour la confiter comme moi. En tout cas c'est l'adresse na carte ya ZFH télévision bomoni adresse email les anacé bomona numéro zanacé pour contacter biso to kokutsa yo na serviki moyimbi na carte ya Mejek na kati ya église moko na kati ya South River. Bolimbisi mama Viking. Oui. Comme pratiquement na fait émission na biso motuna moko ezali le to moni bois Kabouibeba bolimbisi en tout cas comme les kamba kasi kama mole na makaka Kabouibeba bimi lelo awawa to bi que soko bimisi la petite vie à mangeant c'est que nous sommes na sim est-ce que album sur Zoya to ozana mukaka na moko na kakosa ba clip bongo ndenge neza. Merci beaucoup pour la question. Na ebiki nga na loba toujours batke ba surprise Zoya. Toujours préparer na kati ya kukumbe surprise Zoya. Vraiment. Bazala toujours wana. Bozala toujours. Na bomba toujours. Bozala brancher na kati ya ZFH TV pour cette émission lelo. Donc ozonga le sous pour na ba série d'émission pour donc ça la promotion ya Mama Vicky. Merci na balano surtout ya ZFH TV to moni ke Mama Vicky a célébrer ce plaisir na kati ya émission de biso lelo. Donc ozonga le sous pour te dire que surtout c'est l'épisode de liboso to tika ke invité na biso te pour ça ka série te ba évolution na e ezali ko kene ndenge nini papa ya bino batali. En tout cas, on a besoin de Mama Vicky, ça la biso commentaire na c'est commissaire sur email na yo to phone na yo to ko benga yo pour to kotisa yo na Mama Vicky. Commenter, partager vidéo pour nous découper à Kende Musika, album naye et bana lokola. Mama Vicky, bande de kobata la biso, ngana pratiquement na sepeli makasi, nzamba pambola yo. Amen, amen. Nakangi mwa chulu balelo, ndike album wane ko yana kama mususu donc. En tout cas, bande de kobata la biso message na ba maman, ba papa, topé bilenge basi. Pour moi, merci beaucoup, journaliste Nanga préféré. Le Congo, on a fait un message clé et pas dans un baignon sur papa, maman. Donc, tout quand on a toujours na Yes Massia. La persévérance dans la vie est vraiment très capitale. Rien n'est impossible à Dieu, malgré ta situation, malgré quoi que ce soit. Aux hommes, on a 4 mokili. Donc, ça, un livre, Psaume 50, verset 15. Invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai, tu me glorifieras. Amen. Donc à chaque fois, moi dans un mignon, ce moment, yo se retrouve dans la carte, il y a moi, la bengango, donc moi mon pépé, donc on se réfère quand on a Psaume 50, on a tanga yango vraiment, nous avons visité yo, kotika pe nous avons été, pour va toujours dans ça l'anzan. Vraiment, Kabouibeba, nakangia monde na usafibilo, na komisi nzambe makasi. En tout cas, na dit que zali épisode de liboso, zali épisode ya sukate, to promotion Mama Vicky pour te ba évolution ya single bema kibongo, to ba na ndenge mona sika ko botama, na ndenge to ko kende. En tout cas, c'est l'adresse botika na kati sika oyo to pesi merci na kati église Meshek. Il y a pasteur Doudou, merci na yo pe Mama Vicky pour natana yo na bi ke za mama na katanda ko me opesi biso tan ko solo na lelo nzambe apambola yo. Amen. Vraiment merci na caméraman na sa journée lelo coach ngia maza simebilili na ba lighting apambola pe kombo na nzambe apambola pe na si. Amen. Merci. Na pesi bat nyusu pe bazola na ngambote quand même. Vraiment. Na pesi mobala nga Eron Kamba Mbote, Mobalo a honoré Ngalelo. Vraiment, merci beaucoup. Na pesi Mbote, na pesi pe Mbote et pas papa Nanga Molimo, pasteur Doudou Moudimbi ainsi que toute la famille. Il y a pasteur Doudou Moudimbi, na pesi Bayembi, nous sommes trop aussi pas Mbote. Na linga bango trop. Vraiment, toko ba toujours na bolimo na kati ya msala nzambe na pesi pe ba membre nous église Nanga Mobimba Mejek Mbote. Ba balinga ngai baza toujours na pona ko soutenir na pesi bino Mbote pe na pesi ba membre nous soit Sound of Trumpet TV international ba mbote yanga journaliste Viking na pesi ni mbote na pesi mbote na lipasa o yangai pour na za pelipasa apôtre Manuel Kanko na pesi pe mbote pa yo c'est ce que zola na émission vraiment merci beaucoup. Merci beaucoup Nzambe apa mala na Nzambe to côté na prochain épisode avec Saint Figaro. Bye bye.
Bye bye, ciao. Tujitwimbila Yesu wetu, Hosana Hosana, Nzambi wa Dawidi, Hosana Hosana, Hosana Hosana, Chilobo Shimakinda, tujitukujula Nzambi wetu, Hosana Hosana. Kabuyibweba Nzambi wanywe, Kabuyibweba chivamba kumanyike, Kabuyibweba Nzambi wanywe, Kabuyibweba chivamba kumanyike, Kabuyibweba Nzambi wanywe, Kabuyibweba mvamwa kwikala mufwe, Kabuyibweba Nzambi wanywe, Papa wanywe, Kabuyibweba chivamba kumanyike, Kabuyibweba Nzambi wanywe, Kabuyibweba mvamwa kwikala mufwe, Kabuyibweba Nzambi wanywe, Papa wanywe, Kabuyibweba chivamba kumanyike, Kabuyibweba yama wanywe, Kabuyibweba chivamba kwime, Kabuyibweba Nzambi wanywe, Papa wanywe, Kanzambi wanywe, Hosana Hosana Hosana, tujitwimbila Hosana Nzambi, tujitukujula Hosana, Ninde 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 Hosana. Tujitwimba tulitujula mukalenga bakalenga, Yesu atumbishibwe, bajibaluisha moyo wanyi, Bokukaba kukumbane, bajibaluisha bana beba mama, Bokukaba kukumbane, bajibaluisha mujimu weba papa, Bokukaba kukumbana, bajibaluisha jibaka jeba tutwanyi, Bokukaba kukumbane, bajibaluisha mujimu weba yaya, Bokukaba kukumbana, yonso bibwalu weba, yonso balusa lweba Nzambi, Kabuyibweba Nzambi wanywe, Kabuyibweba chivamwa kwikala nimoye, Shabana wanywe, ambako Nzambi wanyi, Nzambi wakashiji, Icheme utambwalila,